na société boyeba ete accident monene salamaki kota repenga ba boyeba ete ndeko kufi likolo ya kowelela transport ya 3000 francs ko matana man atiki ba transport ya normal et mimi liwa na bo moyen ndeko salaki pasi bandeko ce que vous allez mutokora ko supporter ba image te kota la te to la na image ba tsele biso na Eric Tchelebala sango ya pasi pe ya mawabandeko na komini ya Ngaba boyeba ete mwana mobali moko alingi ko voyager ko kende na ye lufu ndenge ezalaka momesano kasi ya pasi ezali ete ole akota na ba transport ya normal after transport na ye abona ye alingi toujours ba transport ya 3000 francs c'est-à-dire komata likolo ya ba man ba conteneur po akene na lufu kasi mokolo ya lelo esukele mabe ndeko mobali na kowelela wana a koti na se a pine bandeko man et matelier pine ya grand car et matelier pe fini ye ndeko kufi si place boka ndenge bandeko balobaki na mikozo Congo plus. Ok ndengo moninga na ronk penga ba papa ndeko oyo amataki déjà ya sikuna ya 6000 francs abandaki na ye tanga yo ki mutuka ya manœuvre ya 3000 francs abandi mbangu po aya amata awa ko glisser na ye awa nde mutu na ye ekoti awa epanzani epekisami pe na mituka oyo ekoki pe komema batute lokoso pe ya bakilia pona place ozalaki falaki ofanda eloko nini etindie pona koya komata na mutuka ya boye nde moni ememie yango eloko ememeli yango wana problème eza awa tozana souci ndeko na biso oyo eza na mituka oyo ekendaka na van normal ezitema na parking ndeko ayaki amati remorque tango ye ba jeune rande ba belelaka songolo lufu 3000 francs ya kitina mutuka azalaki aye komata nde agressé na pine akufi chauffeur biso ne tokangi aza na escadron mobile intervention mbata ana pana biso na rompo bon c'est la PC à la constant après to soit cric batia batombola po babimisa ye soki misala ezali bandeko mibali boye tsoke kolukaka te likola mbongo mwesero 3000 babomi bazaza moboya atiki soki bana na ye atiki mwasi papa pasi ya motema ko nani président atala makambo ya mboka misala nde bandeko bakufa boye te vraiment ezali pasi papa bate conseil kana opesa kana ba jeune garçon baendaka lufu bafutaka tike na rond-point bisa lufu na 0 heure ekitaka bamataka remorque te mwa mobala keka boye pasi na motema ezali malamu te bandeko soki olingi kokende kosala mombongo ndima sacrifice futa mbongo na yo okende na bakondition malamu kasi ya boye kitoko te koluka kofinana likolo ba man tandis que mbongo oza nango ekopermettre yo voyager na ndenge esengeli en tout cas tokosenga pe na mituka ya minene boye baka pe koboya ko éviter ba risque oyo kitoko te tikete molimo ndeko oyo epema na kimia bandeko ya tchango bazali kolemba te kobelela toujours na bapande sango basunga bango na kopanza sango o na baautorité mboka embouteillage ezali komemela bango problème na bachauffeur bademi terrain ekomi trop boka ndenge balobaki na micro ya Charles Kazadi bana ya tchango bazali kolemba te kobelela na bakonzi ya mboka po na likambo etali embouteillage na route oyo ya boulevard du 30 juin balobi ete awa transport ekomi na ngonde problème distance ya kofutela 500 francs komi kofutela ngo 4000 francs babelelaki boye na micro zo Congo plus ngana fanda na Ingasani ezaka ba prince de bazo kangela biso basot mouton tozo ebate bazo chela biso ba prince ango poto sala ngo nini mboka kolia eza malonga te makambo eza malonga te bachela biso ba prince mais bozwa mbongo bopesa ba fonctionnaire so bopesa ba fonctionnaire mbongo ekozala bien po mboka ekoliama ba embouteillage ekozala te papa suite ya ba embouteillage ya basot mouton soki ba transport ekomi komata donc tozwa ba demi terrain eza kaka ba makambo ya nini. Oui, nous habitons Tchango précisément à Kingasani. Bon, souvent, normalement, dans le faut prévoir même 2000 francs.
vu la difficulté à transport, il faut prévoir 5 000 francs. Donc, on souffre ma casse, ma chauffeur, ma commune à lire, il y a demi-terrain. Transport place qui distance il y a 500 francs, on va commission on a 1000 francs. Donc, on va bouleverser le calcul. Souvent, na Congo, nous surtout, à commencer à makambu, oyoye à lingi na ndenge na ye. So talibien, ba chauffeur façon bazo matisser la transport, ils ont un hôtel. Or, hôtel de ville pas tendre makambu transport a fixé un montant où ils ont un chauffeur tout, ba respecter. Ba moi comme mutamtoya na taxe na ye. Na mona chang na pas chang. Bon, saute moto, ils ont bien, il y a problème te. Mais toi, difficulté, je pense que ça, pour mais en plus, ils ont pas chauffeur, ils ont parce que pas car bien tiens. Parce que bomber tout le système, il y a prince. Parce que deux bandes, parce que bomber. Mais pas ça 4 bandes. Dès que 2000 tu as parce que 4. Moi, je vais traverser exactement. Donc, il y a un gros peu ça peut être ma casse. Awa boyo kimbela ya population bakonzi basengete misala ya so de mouton ebeta madada po nzela ezonga normal bafuta ba transport na bango ndenge esengeli po souffrance oyo pardon balobi bolukela ngonde kombo biso na nation Congo plus zoumelage nde oyo wapi balobi liso likolo liso po na kozumele boye spécialiste maladie incurable nani wana docteur Kabé zali ko bengisa bana nyoso RDC bolana na ba témoignage oyo bande ba bika na centre Evre kuna na avenue Kabamba Tolandi tembe esili bana Congo RDC Kinshasa bondi melangai docteur Kabé spécialiste ya ko bikisa ba maladie incurable ayeli sous na chalet ya mabe pour la kolongola son ya peuple congolais bio oyo maladie ekangayo esila kate o mela bakise ya lolenge na lolenge ozwa lobi côté ndimela ngai soki oye aho epaya docteur Kabé okozo lobi kona yo bona na ba témoignage oyo infection chronique nani na colopathie donc vous me kanga mozo ba constipation de saime banana ya wana zo ka toto nanga izongi na komibi eza ya solo soki eteme na kufi bon nana uti na France na yaki ya vacances bon na yaki azaki na problème moko ya hypertension yango na yaki na kotala pa docteur Kabé bon banda na yaki na bandaki déjà traitement ça fait ezaki le 30 jusqu'à lelo donc na moni en tout cas changement ezali na maladie ya ndeke épilepsie banana yaki awa nazozwa soin depuis mois ya mars puis lelo nazozwa depuis mois ya avril puis lelo baefe wana nazokweya te napesi docteur merci nzambe abakisela ye nakenda bopitala boya ya monene nakendaka bopitala babokoko esimba te nde nayaki awa ça fait 4 jours namoni makilala ekati eza esote boyoki ba témoignage awa otsetembe omoni yango docteur Kabé yokananga beleli temple du roi Salomon Zamba salongolo Zamba nanguya eloko eza moko eza kaka ke maladie incurable en général sauf la mort traitement ezali oyo muto azui ba produit azui traitement nanu a se retrouver te amela et comme que yo Zamba nanga zwanga lokola insuffisance rénale problème est